congodialogue.com. congodialogue.com. Kitoko makasi na ba internet tout bozalaka toujours branché à Kolanda Nyamakor na kati ya site Congo Dialogue ya mama Francine Ngembe. Site c'est mon chaîne c'est mon ko bolinga kotala ba actualité ya ba congolais ya ba musiciens na bino toujours en général ba star na bino bolinga kotala bolinga bolanda Nyamakor toujours na kati ya Congo Dialogue. Bo continuer pe ko s'abonner na site na biso Congo Dialogue. Pourquoi pas na mama Francine Ngembe toujours bobo to pe bolingo mama ya solo mama za ko soutenir Nyamakor partout na libanda ti wapi mama Francine Ngembe toujours idéologie égotique à la idéologie à Congo Dialogue. Et quand merci na président Nangai Pierre Ngombo El Picasso mon président toujours dans Mambo te belé vraiment trop observé dans la Belgique dans la calme na ko sepela naza toujours calme ya Pierre Ngombo na biso moko ya motema pe ya kati na pesi rapidement mbote na Yaouli Mouchini les véritables codes ya mboka les vrais codes les vrais codes ya mboka donc voilà dans les nets Yaouli Mouchini code ya mboka ya solo donc idéologie retire toujours idéologie. Naza bongo na Blanchard Mosaka bientôt la zobima, naza na kata chambre. Naza chez Blanchard Mosaka na palais, na tout ça na émission de bolinga Rolanda Nyamakor na ba actualité ya kitoko makasi na bigele lo bozaya ko sepela trop parce que des retours de Nyamakor na média. Donc zaya ko inda. Na PSP communiquer nga ba journaliste internet ba robeta match lobby na CNL match latéral man bo rotela mi pende ya Nyamakor. Ninga no robeta ba na lobby kilote na beta 9. Bo rolanda nga kuna na habité ski Akimba Robeta Poli Boumeleke Mounion met au talent na terrain. congodialogue.com. Ouais, on est quand même chez nous, on a Blanchard Mosaka venant le loto sur la masula qui toque au magazine ne bolingaka partout dans le monde. Sans oublier Chimène Matondo, Chimène Matondo de la part de Christian Chibong, Bobby caméraman qui toque. Bonjour Blanchard Mosaka. Bonjour Nyamakor, bonjour Nyamakor, moi Kala, tout le monde en Kala. Toujours quand citoyen. Il y a moi, il y a Francine Ngembe. Taranga 20e année, qui n'est pas de la 20e année. Au président Nanga Moussaka, fidélité paye, ça a toujours place. Ozo quand il y a des bandes, des gens qui ont des forces à nature. Les ambelito, ils n'ont pas moufinou. Pour nous, il y a des bisous à toquer là. Merci Blanchard Mosaka. Si vous entendez, on appelle ça bonjour, aux gens pourquoi on appelle ça bonsoir. Ming toujours il y a Pirongo Bobabi, des personnes au salaire bien, des journalistes, c'est au besoin de déplacer tous ces pèlerins. Blanchard Mosaka, bon BCBG. BCBG qui toque au Nelengi, Bassangwa bien, Makamba bien, Lideraza bien. Donc minute au lobo, première équipe qui est Moujima et Lobby. Si Dieu le veut, Bistro là, nous sommes samedi déjà, deuxième équipe. Nous avons voyagé à 3-4 jeux de Zongi pour peut-être bêta bon pour après Angolais, Canadais, États-Unis. Encore BCBG bimi moi kala trop. Mais ma quoi bon yo bimi, bimi nous kana bara bangandali dame, c'est mbuta s'en fout, c'est mbuta la NASA, c'est pas ya maître Charlot. Mbala moko ngana bimi mbala moko ba États-Unis. Ngana bimba mo Canada. Nga bimba la moko Hollande monte que ton nom de mode mais tarabitumba franc dollar bunta franc le mois dollar binga mo ça mais franc na congo bon c'est bali boké donc tout ce que qui sangote à quoi bon auto bana monde ti bazotu na ba question pourquoi BCBG l'album ça la ba 9 ezobimati parce que ba ça la ba bien parce que ba ça la ba vendir té parce que balinga ba pese loko yo à demi mesure té balinga otika moins petit grain ya sable na kati ya loso na bango té pour que bebse longi solo so ma belé bebse ke longi ya to futaraté te betel bon monter des premières chansons jusqu'à dernière chanson tout palme d'or pour te préparer le roi bien et Zoarata mais là on est ça la rastika non excusez pardon force à sécurité bon tu dois faire les présentations de ma solo à kasi ya 2017 le suemi BCBG luka lelo nzembo ebimité ça la succès ko le nzembo nanga suemi na album tu ezate succès on va doit décrire succès on a internet Blanchard Mosaka zo le bâton na émission album na suemi mais album excusez chanson non pour nzembo no biminote mais elle nazo ya na William Shane na boni basanga suemi na kuta na présenter tendai babo sango bangwana bilanga boni suemi na kuta na vrai Cardozo mo boni suemi ba tous les plan na bimité promotion qui est bien plan na bimité na la milliard boni
plana ne bimite nzemne les gars mpe nango abomanga mabe nzemne les gars suivent na succès le moi na bota mite mais si bobi sex ne mon boko senti na ke na zui échographie na tigeli bino na maboko bino bo senti na ke mona mbali to mona mwasi na ne bimite donc banzembo eza na mote ba ozela ka suivre ba ozela ba des matchs balbum to bimi côté écouter na ba compte état ba élection écouter na compte état ya ba mora ba prêtre ya ba mora ba vie na so chichi balbum to zui mo ba fini finalement makambo leki ya mais comme na ba zela bravo petit nanga bien c'est bon moi petit nanga kitambo petit nanga mabele d'ailleurs na kata bien mo lo ya ndeko no mosaka donc wana petit nanga mabele montanga zo ki on a soit na tête to discuter pour bien petit nanga ya parler à parler dans le bakati moko to beta des années ya yebi donc bref bonne chance dans l'album nae retirada beta nango bien to yokiango bonne chance pe na ba Gino ba Fabrigas ba Shaingenge ba tutu ba misi ba bonne ba fali ba minwa ba toto omona ki papa chéri wa sala ki mukili bato bagangaki esebina dama mtoko sala boro mais yeza mutema pe mimi mtamisa komba bling et alaka na ngote na Kishasa nazo ya bling nazo ya bling et lobi pembe to ba na so ngote bato bazaka na États-Unis ba na Canada ba komba ka sangwa bling to ba ka mtalati pembe mais papa chéri mtana ngo bling le petit gars bling un cœur bling bo mona ki ngona kati ya page na ye ya profil ne akumisaki ati nzembo ya Abraham Mignon ati générique ya petit nanga Robino Mundele pour vous dire qu'il est blanc même dans son cœur même dans son nanakati entièreté il est toujours blanc pourquoi tu as bisoté pourquoi tu as combattu pourquoi tu as Jeannette Bombolete pourquoi tu as dans bandiba makasi ya kafu ko baba ninga la makasi matie ba petit na ye papa ya za ba mutema neza kwa mabele oboloni on bobuka so mutu sale kwa bien alobaka mutu asalisa succès nzembo voiture sans monter ezala kabose penate kabosa embarango mais batunaka papa chez nzembo nezo cartonner na kongabi sans toi voiture sans moteur est-ce que na kokoma yebelata ayemba ngoli aloba yembi yango ezwaka succès te batu baye bimaka ezalaka tunaka nini ezalaka bongo monde oza bozana nyama ko bwaka na osalaka no buloni kitoko mukolo vieux kabulo ya kabulo to maso ya France wana nagi j'espère te nagi marque tabu sala kabuloni ka bien mais na peso batu baza mystique ba mythe ba komala ba mythe zo bule ngolo kaona loboko abi boyo karaye ba mon kilitioka kabo sa yembaka na ye a bon chanteur mais papa chéri ça likolo na za ba dimension moko iya za na moti de fait alobe loko no taka ningo za na lelo président de la république to gouverneur alega tanga binko na TV au monde de Eliezer kolo mwana kolo pango nkola saka émission moko asalaka 8 milliards d'émissions tondo yebete nkolo ve chichi popé son nom ve Tshisekedi alobaka na kati bolanda abita na 16h le bolanda ve Tshisekedi président Tshisekedi na émission nanga na 17h Congo me vandaka ve Tshisekedi aloba na émission ne koyeba na ndeko Eliezer ma alaka pa Roger Lumbala yebana te azwaka gaz wana ta yalaka ta umela pe na ba RTL ngwa yebana kate ba vie Basile aloba na ye ayebana te sepe baste bande ko Basile banaka te mko alataka muniere nde mko toyibaka ye donc eza bongo omona ba to pe mbele msuba zape na ba majorité ayebani pa za loba to bite mko to prêtre atangi kombone yala kande ngwana loyalo vous comprendre clique ba combattant mko bandimaki ke batanga ndeko nanga chuke bokecho ayebana meta ba combattant ba tsaka ke bokecho pe aza combattant kili mbayibi diba pe bokecho ba combattant ba fula bokecho donc on a passé combattre ça des kilos zo peser combo wana so ba tango o fulami lela ba combattant fort mais batu nanga bande ko nanga ba yana nanga ba leki nanga ba master nanga batu ba julo ba bien pona mboko batala so na zo lia pena bien so ni na olia shawama na olia ngombe mais na souci mto olia bikedi c'est que na mutema munene donc funa pesa ba ngombote bravo makamna ngoya basala keza bien mais batika faut que espace to betanduli poto lia wana vraiment la bonne la bango tongo ti pour attaquer to mo beta ba Canada ba États-Unis na giza na on peut mikilimeto mais ça na pena ko beta na plaque tournante pour la France donc vraiment papa master moi un peu de l'eau dans votre verre pour tenir un peu situation to no beta quoi. Merci Blanchard Mosaka bana poto boza belé bozola bola émission ki to makasi na côte no pena na mozindo te mais Blanchard Mosaka ma marque na ki poto sur la masole tali le BCBG ba disque ba nini ma mozo ou mais la trop
nazana kaka wana ata kimeka zoki ndenga bima muke mais nazonga ne kaka wana et quand merci toujours na ya Pirongo babi ya Pirongo ya Willy Musheni na bika prise en charge na ngana maboko na bino pourquoi pas na Adams business na kacha Dubai babi vena nga ba chambre tout déjà za da kimeta on koma na la kitoko na za la pas bonne santé c'est grâce na yo Adams business pourquoi pas toujours les ngezanga passe à bon séjour à Kinshasa na bossa noté de mot de passe ba chambre saka chana opeza na kacha album ezobima bandeko pe batie banzembu banini siko tozi l'album to mona boboka ki moi single moko ebima ki wana générique na chanson moko papa chéri ebetaki bato bayoka ki babike boro esimba kite siko o tozozela est-ce que pe eko simba pour eloko pe soki umeli bato bayoki yango pe trop ezaka so na gaz makasi te pour niveau tozela papa chéri ti siko tozela rape to lembia et comme pe na ko dindisa pe ve valali ayoka na soute te boss akoki kolala te excuse moi télécommande boss nanga akolala te parce que ayebi moi trop en expérience de musique ya betaka penalty sans garder non arata te makambo soso na bina bana bina lo bana ko bandela ngo bolbaka mokili komaka ya masa nanga fali ya masa nanga fere mais nani lelo oyo aya azongisa ke bono yoka ba vie tout bondo ka ba vie tout abimisi plan boyo ki ezaka abina da mamoto pamba l'homme qui a mis le dans coco donc ayebe misarelo na temps opportun ndenge nzambe apesaka na temps opportun nzambe apesaka na par hasard te ozeli komona ngo par hasard pa nzambe ya lakati apesaka na temps opportun na temps favorable donc chacun son tour chez les tailleurs tu bamba ça va bien si tu bete no bravo je peux me ça vous bete sous bravo pour te transformer en malam na bato et puis vaneke nga papa chéri apesinga nzembo et suis aimé na yembi batu na nga nyonso tout 15 personnes ozalaki na bango na kati mabi non batu tu bayembi pe batu na bango yaka na liste ya 15 personnes suna bwakelo nde pe na kobwakela bango ntango banzembo ebeta na bakati ba solfège ndenge ezalaka tala moto abongo tala lider abongo baza trop te na na futi studio na biso tout 24 aza te na 24 personnes bazwi chanson bazwi banzembo wana moto asika futi studio te afuteli biso studio olembonga diske yo moko olembonga mabanga no yo moko moto abongo baza trop te Batumasa tu as 5 ans, on a 3 mois, toute l'équipe n'a pas mobile avant d'ici en bout. Tu n'as 3 ans, on vérifier. Papa, j'ai où tu as parlé, dit mon frère, il dit, il ne faut pas guider ta maison, on vérifie yoka. Sakela nazolela, tolopamba, ne suis mena loketo, bavandi singa na ba, des accusés sans plaidoirie, ba finaliste en droit, bossa la recherche, na ba présomption d'innocence. Ah non, non, non. Moi, je suis absolument la tolopamba. Ne suis pas loketo. Je finaliste à droit, bossa la recherche. Je vais jouir dans la présomption d'innocence, mais je plaider non coupable. On a commis 3 maître Auguste Moukalabino, Moutassan Nzembo Maïle, Batubayim Nzembo Maïle. Ah oui, parce que nous avons un sabbat. Oh, on a malade, on va bien aller à Rabelais, on a malade, on a mais ming baboya bon sabatu na donc ne pas raisonner comme baboyo to ba okanisa après mais non portable ko boya ngapo na portable te donc nge vanda na muteme vanda na portable te na portable buzo bezala kanango mais baboye bon esui aimé banzimba bon eza susté na tuni ba conseiller boza wapie ba conseiller boza bo so likama bato bokekota mais anga botiki ngaka boye vraiment bitumotiki na bunda namba noka nga maboko na sima est-ce que vous avez besoin de gagner ton apola chéri conseil na repeso mabulu toi cimetière basi parango na loyengete oko préférer ko zipi o sepelo zipi aider bato kanso aider bato zipi di bula cimetière mais quelque part otulisi bato na cercle na maboko mobali toi mobali olingate moi si toi moi ça olingate o chat des autres na foya bato pamba ah non maloba boye me suis aimé ezala wapi ba maloba veut tout mbaye moto ngaki na gêne ba malobo vient en grave pena no abule penza ngumwa mingi mais grand parolier donc na misé na suka na chimwa blague ya comédie mais le bapé mais total kaka na kenanga pena ndenga batutu ba invité nga na bona okende batu ba yimina yimina wengi faut que wengi to na moi alinément na biso eza le rôle papa la biso bota biso presque to na sino seconde za on dépend na moi chansa makasi na famille mais biso tout à l'heure moko ozomona so tel ba petit na ba biso tout à l'heure silembo mo puis mingi yara a biso ngaza ngo mois 2 parce que so ngina ba bongo comprendre que wengeza na moi rythme nango to landaka penda ba tout troté mais moi rythme na biso to comme ça plan to bité que ça danger on a zo bo bonseke komingi na obuke kingo so bonseke komingo obuke kingo
Là-bas, Mikolo, nous avons pensionné, ça a plaisir. Sur l'ouli, moi aussi, et sur l'ouli Keko. Et Keko qui tourne, eh, papa, nous sommes ta salle, on va voir. Au lieu que papa, l'homme, la victoire, c'était ta salle, papa, yolo. Au lieu de voir Mandela, papa, yolo. Sur l'ouli que l'homme, bah, ça, là, évidemment, Balmoro, mon ta salle, à mes bimisi, à mes kumisi. Mais nous avons été, sauf si, ah, mon sarosa bogar, mais jamais, faut moi, bimara, ngam la salle. Ah, moi, ça qui tourne, attends, ngam la salle. Nous avons battu la kaka. Parce que là, comment ça m'a bolingo wana. Ala ba maîtrise wana. Même quand le voiture na ba yangai. Mais yé, beaucoup lula mutu ya sala. Donc pourquoi? Parce que ça la beloko belé. Ya mo nge tinda ngami ko na boulé. Na sala nze mo mwasi. Pour na tala ke biso na mwasi na miso nze mo neto na valeur mo côté. Parce que biso to buta na mabeli. Mabeli to mona on était là au pamba quoi. To boire à ceux, c'est pas beau sauter na biso, to tonga banda ko mabeli to na pe ba pondo wana. Mais moi c'est uta na mabelete. Moi c'est uta na nzoto, on nzoto so ya cher panzambe za même temple ya molimo santo panzina biso. Nzoto na biso za na temple ya molimo santo mais moi c'est uta wana. Donc nazomona moi c'est ngemo ça za ki. Le prince me pose ça là a cheki mukilimba na koma, a cheki mukilimba na anesthésie to fazaki. Lion faisait pour ça la lion. Bolo quoi faisait pour ça la bolo cause. Tabac faisait pour ça la tabase. Donc tu as monté bon quoi. Donc mutu toi là qui pour ça là être voilà. Il y a encore pas là qui va profiter pas ça maman pineli bébé go. Ouais. Donc tu m'as checké mukilima na koma. A checké mukilima na anesthésie. Ba maman quand on a besoin de pour ça quand on a besoin pour ça Ouais, un grand merci toujours na Abundi Dal bambote bena trop pourquoi pas na Van Kala là toujours what love ni moi bise kinga what love na boso bambote belé pourquoi pas na betane balé pas mo ouais in mind il n'ont pas avait ne veut avait dit tout à l'heure na ba vaiza na betane bala Abundi Dal bon neuf pourquoi pas na Eric Dings Dinganga Mading Major quoi bambote na bino pende yango Van Kala là les grands courageux peut-être quelqu'un qui m'a côté des bazan malgré famille tchaki mwandobo mais on dirait pas mouillé moi tchaki grand merci Carlo Kala là. Merci à Maître Waza. Ici, pas ma judo, toujours mon guitare pour ya solo. Ouais. Voilà. On a ce sabbat la guitare. La suprême. La suprême. Nous sommes qui est mais que voilà na la vidéo. Les gens qui vont me battre. Ah, la pekisa ke ko bete suste wana masana nga malgré mais babunga kibunga. C'est comme mon puissance na kini mais baboli mutu na miki. Na la kini, mais babeti mu na miki na kombo nanga. Basala nga musu na petit moi chroniqueur, a mankanga bakeni na sauver na prison. Akena Fridicide babenganga tozana ye pembeni to bete ken piana na otanga kombote babi to bete ye ngabiti bo betete oh ken piana abunga ni kananga bunga baza peti na ngai mabunga bunga na ye mais na chemo musika na komoliani na luta mulai so kangi liboko kanga ta kanga lutu pa peti na fulai aleka trop ba première émission nga marme belé ko kutemena na batebele ayebi mais pour nous laisser na muté munene na uto pese mbotete mais bien papa Robino na pesa tumba bana Robino na embi Robino pesa tumbote comme pepe mtasuka na pesa efe mbote mage petit na ngasa roi wela penaneti akena oya mutunga pete suka na lobo so na uti États-Unis po bosani na dans comme côté so na uti États-Unis moi prochain temps aux États-Unis so na yi donc ba chroniqueur rebelle bo finga nga kena rapporte te boloba n'importe quoi na osala même soit kayo mais oui na seka rango siko pona na makambo leki poto na makambo ba poto ba revaranga za le belo mamba poto trop tous les journalistes seka bino nzambe so seka bino biloko mutso ke mikili bitini aramoko aluka zonga mboka aluka ale sa famille aluka comme na poids c'est comme biloko en tout nzambe nzambe psenga na kanala mukulu. Je suis l'unique porte-parole dans le Congo. Azana délivré par salaire. Excusez, nani ne frère de nous Sankarabeza patron ba porte-parole dans le Congo. Bonjour nama sananga Sankara Dekuta, Asen de Sayo, collègue ya banda depuis le obanga ke mais c'est mon ami. C'est mon ami, c'est mon cousin à moi. Mais il y a des patrons d'abino nyos. Il y a des patrons d'abino. Il y a ring na Kitambo, azana Bakar, azana Mamobele. Azali patron, il y a porte-parole, il y a maison mère. Na BCBG porte-parole en général ya Congo mobimba orchestre il y a patron na bango tout voilà ya lukuta ayebi te kokosile makambo te tozolo ba oyezolo ba kimvula na kitambo na kimvula eza lupango ya mama mutaza sombela mama mama ema somba mama mtasomba mais ça venu moi kabwana ngati zobule ba comme ça la vérité ne zo bimasaka ya za somba te ya lupango so somba pa msumi na kimvula eza lupango mama ema somba. Bona kota na private mais ngo bana patron ngate. Pourquoi patron ngate parce que je suis l'unique
porte-parole na Congo ana délivré parcellaire na chambre D. Il y a le Tendele Mboudi, na Mimosa, avenue Saka numéro 1-2. Au Sisi, quand na bokeni so Mimosa faut keni so siti ka Kanchach na réformation na sima ledia. Bientôt là non ça l'émission na ba pala ba Charles Moussaka bomo non. Non ça be émission. Attends ngolo lingi so bika deuxième émission tout ça on a ça. Ça n'a pas la deuxième émission on a yo pour non peut être semaine prochaine car. On mardi. Rendez-vous mardi mais batal. Na avenue Saka numéro 1-2. Vous comprenez, tous à 3 parcelles na kati ya avenue secrétaire ministre moko. Ba Charles Moussaka ba parler tout. Na parler autour tout que malé mais na parler homme nenu. Pourquoi ozolingo za na moi c'était mère ya kendaki. Toyoka ba masolo. Te mère ya kendaki. Mère ya kendaki. Te mère ya kendaki. Siko ozo la liste pour baka na peso que parole. Obinanga dépalé na parler sous. Oya chantier ba pala ba vandu. Faut ba na porte pe ba vendre bela ba kina pe mikilia. Donc bref pour te dire qu'il y a une bataille les canaux n'a pas si pour n'a dépalé na tonga sous okobala kan te bakaka okobala na ça disait na moi singa occupé obala yo ya ko kutaki mère to solaki na mère oteki chérie na c'est moi c'est même na Christian mère a payé ba secret melaki to sepelaki donc va venir na ke bana poto to fêter to sepel na palais chérie na Belgique asiatala émission ngana na libanda abeta meso se faire rappeler émission notre ça na émission bien donc na ça na Hollande une telle na seka na bien un petit na parler donc na moi si na Belgique voiture na bolingo reba rétroviseur na longola pour na mona bat baleki te pa mona bat baleki ngate na suka rapa na ye na kanga fama kolopa na ye donc na moi si na Belgique nzambe soka sunginga lokona kanaki décembre nzambe azopesa ngani avec matabisi omona kani décembre to na juillet pesa ngona balinga okana décembre. Pour déjà geste lettre déjà c'est bon. Geste lettre au canal pan c'est bon déjà. Donc décembre vande pena pour soi wuti poto comme là nda quoi futa ka flatité. Ninga so raison que nina ta garçon fidèle. Pour ba vedette be ba bangaka. Na banana moi na Belgique ya France ba boyanga. Ya Londres ba boyanga tingana le ba clair que na na moi si mon corps na Belgique. Na mona ka tina ko sangote. Parce que nzamba makamto kute na ngana ye na mona zaka yanga. Ngapi na zaka ye. Le prévanika azana fungola doublette ya clé ya ndako yo elalaka na Belgique. Donc po yawa ana besoin attention ko sanga surprise ya sambenga nga koti. Donc élection na ndako mona kota mwasi ezati. Donc bref yende na zana eto lingi trop to sali trop mais na joki ba mapeka na ba misu na ba nzolo na to kabwana ki yende na kute mokua mikuwa na los de maison. Pourquoi na kangatelo kwa da? Que los de maison na vanda na ye moi mutetela abe mutetela tanga soso tanga komone ba omona Nathalie Kasongo motema ya dofi motema ya ivena nga dofi bakukisa baka musako selinga pezuke balaka province na biso batetela na komi bo frère na bino na komi komeka lopongola jese moi lo sona pondu na komi bo frère na bino neti je domoni na moi c'est kana tanza minga pesanga moi c'est na vie à la Belgique na komi le pas problème na koti fongolo na voiture yango tina komo bosa tala 4 roses 4 cartes roses 4 cartes roses nakin. Livré parcellaire nakin. Mère na vitesse ma 4 cas. Nzambi yep singa sombe ngelo ko yep singa ye ya yeni nga bolingo avanta molimo nga calme avanta pas bien makamuto zanga moko na mobali na vitesse aina vitesse nzamba asungi ndeka pesa nga moto yo mère ye blasha mosaka ti mama kotema makoto mona ki vraiment obeta beti bangala zu taxi mais fa comme ça linga bima boye bor na bi ke fe ba bor ezaki na bandaka na mona ngo ipanda ngo wana osundola ngo na pelisa ngo na canada de mer donc ça nango gravité ça nini parce que ba finge nga trop miyolo ba mamba potote bino ti boya kana kena potote bo finge nga to na ko job job le rôle wanga na kanza moi c'est job c'est job wanga na nza manto bika job abi non mais ça qui bloque santé parce que fois 7 ta mo finga to nza mayoka yoka su ko malamu na bino to ba bloque to nga pesa no a ki ne ngam na bino ba pambola mutu boite comment na so ma bloque ba bloque bele ba semaine moko na bisu nzala te godo na nza nga su dollar na poste non na pena ndeko na poste mba na poste so azu mo 8000 na ye ba zu mo 2000 na ye azu mo 3000 na ye faut quand ça ou blanchir mo azalaka tala ndenge nzamba ko tinga tena mitema ba tuto poto na la taka poto na poto na zanga ka loko te mais non parce que vous finissez un gâteau. Vous finissez un poto place yosa. Réaction aux amis. C'est maman bundete na oswa emino. Ko bunda retard. Ko bunda mun wa retard ba kabula. Ko bunda ba kabula. Ko bunda ba kabula na oswa emino. Te bana poto respect. Ah te en tout cas bazalaka. Bacha musaka na sana. Tanti moi silikaka. Mais yende na lobaka bana poto bala teke to par caleçon. Ngasko no tindele mala ba caleçon. Maman ko sala mais c'est pas madame parce que caleçon c'est pas une autre na ngasuka. Bacha musaka to ka ki ba réaction ADT ya kimpu ninga lobaki pona mamobele pona
ba JB ba Kofi ba bi pere que ceux qui oui rançon akanga bonga botre bon ba kisi tout akenda ko bomba bango tuna bandundu tant que osala kana JB. C'était des mensonges pires et simples. Je ne sais pas s'il était piqué par quelle mouche. Moi, j'ai connu mon président Ouéranson. C'est un chrétien natif. D'ailleurs, il a comme frère Patrice, c'est son grand frère. Hein, un chantre de l'Éternel, depuis la nuit des temps. Et puis, comme femme, de lui a donné grâce d'avoir comme femme ma pasteur, ma pasteur. Hein, donc, il est loin de la fétiche. Hein, cet esprit fétichisme qui a inspiré mon ami Yankee Pouy. Je ne peux jamais l'appeler ADT parce qu'il n'est pas ADT, c'est un porte-parole. C'est un porte-parole comme nous. C'est ça, parce que dans le coup, tu vois qu'il n'y a pas de abandonné Yankee Pouy. Mais il y a un président mon bali a pas ma pasteur donc il paraît que JB m'a les autres pas besoin à cause de ma maman. Et on côté na privé tu na makamanga na répondre raté na lobarate. Ngana yabi papa chéri na musique. Na bien la vie professionnelle. Mutu tu aza la 20 intime na ye. Ibo na mama basi ni ya moi ziba tu na ramote. Ngabi na makamwa basi na ya moi ya basi ya tu na ngabi zo ba mama ba choc. Na ba rêver ça ba sambisa nga pe ba dimina pe nga. Mais ça m'intimité na nga. Donc pardon beaucoup de temps na papa chéri na musique botu na biso makamna ya musique na musique na ndimita okata na buto abeta ba concert ba $50 et belé na kinu tabeta en soute là jusqu'à preuve du contraire tisiko atika bar plus haut na restaurant toi na grand hôtel les awana abeta concert à $650 oh depuis la musique a été musique na Congo et ça la maté c'est papa chéri tabeta kamo les lois qui bandolu to que je visa États-Unis pour na kilo papa chéri ba pesi sur la 25 minutes il y a France, toujours à l'ambassade de France, dans l'Afrique, toujours on a 30 minutes. Toujours visa à 25 minutes, Ngaï, Roger, Ngang, papa chéri. Toi qui n'étais pas mois prochain. Chéri, n'a pas bandai, c'est marrant, bébé. Donc, toujours visa trop qu'il y ait le lobby. Surtout, vous savez, pour déjà une semaine, pour viser contre ça, beaucoup. Trop qu'il y ait le lobby. Et cette personne aux Unis était 3 mois plus de rentrée de Naro Kenaï, mais c'est comme nous avons 6 mois. Mais bien tout ça à 15 jours. Pour le Canada, Zawa, Nangolais. Tout n'est pas passé. Nous avons gagné rose de bénéfiction. Nous avons gagné rose ou avantage. Mais non, Azazango. Mais là, Charlotte automobile. Quand même Johnny Day pour la monnaie président bamana 3 Cadillac na joué investigation mais papa chéri na 4 Cadillac na 4 Cadillac nouveau modèle na parking ba Cadillac Baudi na parking nango azana 20 Jeep Charlotte automobile a 20 Jeep bokam bolim ça soto lo bango po tout le monde appelle mindela ba sala kan so ba sala mike ba sali bomoni normal so ba kongoli bomoni mabe non ya omoni tilelo ah to fini toi OK Venao ko folo mi da misi bord le bi mais yoni mto sa promotion album da faut que ne assiste le ba parler pour sa promotion album au signer contrat ko folo mi de ba tu les moi zana vena yo ne ko folo ba tu les moi zana ba moi vena yo ba tu les moi vena ki kampe sanga parole pe sanga parole ba tu les moi zana bango attaque coup azo ko foutela bango te bongo ngande fois vidéo ba parler nanga so muta vidéo ça donc déjà na limité ni na mouvement na za deri au signer contrat na bona dossier musicien nini na mouvement ni ana deri ata ring mo ata te bongo ngato sike na za ni kolso na yepa na ye don na pesa ko kate salaire na 20 000 ko on papa chez afuta nga ako 20 000 pele na tengi salaire na ah dolko ako futa ah bona pe ba palende nakini kapuna ko ba salaire makasi na ba mu ko na expliquer ba nakini ndeni na vivana papa chez memba misina so ba olongwa tout so na ngo la chambre musaka vivana papa chéri nyen tout so na ngo ngai vekis ngai prête mu ko na betel sonné to vivanga na yo memba misina so ba sepelate na wenge BCBG ils ont mis ça sur un monde belé papa chéri tingati mais na robeta rangoti na les gars c'est mignon na l'équipe tu belé bana oui tu pas mon aneti bango bazo jouer trop papa chéri mona batu bango na kaneti mingi basa photo kiteke tout monde a rojenga na rafa chéri kolega te wana ni bomone laka afa chéri mutezara mutema au moins tout monde qui na matanga cellulaire rojenga c'est mon doyen mon chef direct je le respecte beaucoup et puis la PC bombo te pas ça to kena matanga cellulaire ba mi c'est tout ba vani tima mukulu ngasko na vani na ngasko na kena porte na bina nga protocole na kotaka ba bata na bata la day na kotaka ba tutu na mona même ndeko na biso finga papa chéri to ayake day na bembe baswa na raté na kotaka pe ya latino alors avec ce mon bongo boy alors le met vesti mon bongo suki pa pour suki nini ngi pa ya taper moi ba yoshibo
Maman gawe bon Christian Mtayebi. ayaka pe na kotaka Chibwapula. Chibwapula OK. PCP mbote afinga papa chéri to mais yo ba yoshi na lataka même na foule ya papa chéri ezati. Mba yoshi Chibwapula lata. Même na foule ya papa chéri ba yoshi ezati. Ponga na yebi mamla lobanga na geto. So na ke nga papa chéri to sola masolo mibale. So to sola masolo ya boulot célibat to na mabilamba. Ando speaking mo sako monyo ya mamoto balata ngo boy. Omoni ji oyo golf. Omoni oyo chasse, omoni oyo triple ya jardin, omoni oyo kenda donc expliquer nga bongo. Donc même na bloko na la tarawana, même na foule ya papa chéri ba yoshi zati. Donc bref ananga oh musaka omoni ba misetu ba simananga, ba peme simananga ba zwa gaz nanga. Metala yo. Ondimi oyo ke kotaka no batu batala raccord ya misina so cellulaire. Obike minito yo leki batutu. Oh abi oui. Je suis avec la phone, na sega. Ah, moi je suis ça, je suis bien, peut-être ça mon père na mère na. Est-ce que peut-être ça son papa chéri. Abia, na kante que mamu bimba. Batu balingaka nga koleko baza, mais au côté la nga prison. Na petelo. Abi au côté la nga prison mutaleki ngi yo pa na nga zati. Au moins ba misetu ba premier voyage ngi ba France ba Belgique, mais tanga bandinga na nga États-Unis. Donc mutokoye ba mutaleta yebi mutu oya leki mutu papa chéri zaka yemo. Et amukite nous sommes nga mutu ça papa chéri vani yaza pembeni bokanti alekite ya ramutema yemo ga yebi. Donc bref, ba blam tu ba mona ko pe na ngota so ngolinga te. Taso ne lo no molinga mingi. Batu bamona on ra so la to ngokuta na batute. Donc bref, na profiter na pesa Nathalie Kasongo. Moi c'est d'offre ba kukisa mbote bele. Na pesa Françoise Nyombo moi ça kingo libwa ba na kingo mombe ba sala kozua. Na pesa mbote bele, na pesa petit nanga chiko sa mbote bele tita diamanisa diams libale lengi, na pesa bana state tumbote bele, na pesa Anissé Pandu motema Micheline Pandu mbote bele, na pesa Justin jusqu'au bout motema de Valérie des hommes mbote bele, na pesa ingénieur Dominique Dodé Makun Toila en Allemagne, na pesa mbote bele. Willy Lumina frappe encore mais libanga chanson ngai, na pesa mbote bele, na pesa tete ndai Willy Musheni mbote bele, numéro nanga changer te batutu ya Frida Rose ba Nzapa ba Rocky ba Samsonite na pesa mbote bele, papa chéri respect et puis na ozanga merci au peso nganzembo au peso suma banga au minga so États-Unis au chinga so pona ba parler ah non boss ata baninga mutongo sala oyeban yiko ngagele tise muta comme ça ngapina boye banga boye bo benga nga boluka nga boya ka pour ça émission na ngai bina dama moto pas mal merci vraiment donc numéro na changer na 15 ma nani ya Willy Mushini koda na bandaki na pesa deux fois bandela istunga 00240 ayi ko mela na bar moko na 2h abenga boza na omono te na kitambo na yaki tokutanaki ya Willy Mushini na pesa mbote bele tende na pesa sumbote bele na pesa batutu ya entourage mbamba na pemela papa chéri na pesa bombe mbote numéro na changer te pour na 15 mabango apesi nga ya relancer ce qu'on a liste pour mabanga na zoki ba yembi yango siko 15 mabango c'est na sumbongo de 4 personnes teka 11 donc na numéro na changer te 09 98 12 37 12 09 98 12 37 12 bobenga to sala makambo ndenge ezalaka po balobi na proverbe balobi nzete sozo ninga na susi eza suna vite quoi taka ba chevre ninga na te. Ouais, merci. Bakoni ninga na te. Merci Blacher Mosaka. Kata ninga na sona zolo ba ponza ba pesa nga pe mako. Merci. Kola komisa mal. Pese pe nzambe mbote. Na pese pe vie Jésus mbote. Ouais, na fe kofi be mbote. Ah, mais bien que ba pesa la vie comme so batanga ba komwa mba kotanga komwa to. Ouais, merci Blacher Mosaka, merci vraiment, merci Tosuka. Tosuki. Merci Blacher Mosaka. Ouais, na pesi rapidement mbote na bande ko to bazolanda émission au partout dans le monde avec Christian Rumba na suka. Na pesi rapidement mbote na Venanga Dominguez de Aken mon producteur na kacha Allemagne shop music na Düsseldorf na peso bambote belé pourquoi pas na Ambrosted Biasunda papa life papa social bambote lisusu na pourquoi pas na Venanga ya solo Venanga bijou mobunga mwana poto ya solo keba il a des bana poto et des jiken mais bana poto bazali ba fait so ba bijou mobunga depuis à l'époque à Salarana Miguel tini la Miguel fait dans bijou mobunga na peso bambote ya trop ezaki bongo ngai na Blanchard Mosaka vraiment respect belé na bana poto basala trop pour na biso respect belé na bana poto basala mabale belé ni salé bon belé. Merci Blanchard Mosaka. Merci à toi vraiment. Un grand merci à maman Francine Ngembe, maman Langaï, maman sociale, maman Bolingo. Sans oublier véritable. Ouais, un grand merci à Willy Moucheni Kodamboka Venanga Nazo Zela Ramazoné de Sola qui toujours Nabi Kanako se plaît trop. Kolongwana a la qui ma solo, ouais, t'as un match ça samedi, tu as un match national. Na Bengsi Bino Tuboya et Belé Fon Lingaranya Makor Boya Hotel Nina Robeta. Na Beta Post Nina Beta Nef.
Fonacha. Na romi nanga na suka Christian. Cameraman azana sima caméra kuna komone Christian image Chibango bali kitoko. Vedi pendant que beaucoup continuer toujours à s'abonner na katia site Congo Dialogue pas ya Francine Ngembe. Beaucoup sepela makasi, beaucoup la déçuté, beaucoup sepela il y a trop makasi. Na clôturer mission nanga na mutu moko vient nanga Dominguez de Aken. Poditeur ba poditeur vraiment. congodialogue.com congodialogue.com